Aha. Mboka oyo etika bakoko na biso tobatela yango bandeko. Mboka oyo etika bakoko na Afrika. Mboka na biso bana ya Congo Central tozala esengo ya kokutana awa mpona kolobela makambo etali bomoi na biso nde na bongo na botosi nyonso tokotelema mpona koyamba lesongi ya nzela. Matombo mingi ezali bongo boyei ya nesongi ya nzela oyo bazali représentant toloba mokonzi ya bangunza nyonso ya Afrika nde toyambi bango na botosi mingi mpe na esengo talisa esengo na biso na koyamba nesongi ya nzela oyo baye kolakisa biso nzela mpo tozwa nzela na biso ya lobiko bandi eza boyei na bango na kati ya Kinzao. Bana Kinzao eza mapamboli na bino na mokolo mwa lelo nesongi ya nzela banati mabele ya Kinzao tokobiyekieki kokolisa ete mokonzi monene oye kobikisa mokili anyateli biso na mabele ya Kinzao. Mapamboli eza ya biso, mapamboli na biso, matondo mingi. Esengo makasi ya koyamba bango mei nesongi ya nzela azali mokonzi ya bangunza ya Afrika kati na Philippe Mbambo. Matombo mingi na botosi nyonso nde tokosenga na bango mei nesongi ya nzela fumukusu te nzala panda na ngola soki bakoki kovanda nde baso tokoki na biso kovanda tokobeta maboko makasi mpona kolakisa esengo makasi oyo etondi biso bana Kinzao ya komona nesongi ya nzela elongo na bangunza ya fumuki mbangu koya mpona lobiko na biso baindo. Matombo mingi lokola elakamaki ke lelo eza lelo tozili baku awa na mabele ya Congo Central na mabele ya Kinzao zwa benediction epai ya nesongi ya nzela na matoya na biso ya performance na biso nde na bongo tobandi yambo ya maso totelema nzela mpe baso totelemi na biso. Mama na Congo moko mibale mama na Congo tosangani na pasi tosangani na bokasi pona bonsomi tombola elongi egumba makala ona yango tokamata lolenge malamu na kimia batwanguya na mosala tokotonga mboka kitoko koleka na kimia mwana mboka yemba lokumu na bino bosangani na lolendo umisa embele na yo ya ntina ya bonsomi Congo epambwama ya bakoko mboka elungama tokotongisa yango mpe tokobatela monene na yango mokolo mwatuku misato na sanza ya motoba mokolo
mwa moringa kimia mokolo mwa lokumu sala ndenzeneneke mokolo mwa lokumu eyandari ya bonso mitokotikela bakitani na biso mpona libela. Matondo mingi wana ezalaki nzembo lokumu ya mboka na identité na biso na lokota na biso nde na bongo na botosi nyonso tokovandisa na esongi ya nzela soki bakovanda mpe banso tokoki na biso ozwa esika ya kovanda. Matondo mingi ezalaki rendez-vous na biso ya lelo bana kinzau na libaku oyo tozwi ya kokutana na bangunza lelo po ete toteyama mpe ete soki mituna mizali tokotuna po ete tozwa biyano epai na esongi ya nzela fumukusu tia munzala panda na ngola oyo bazali mokonzi ya bangunza nyonso ya Afilika na kati ya Fumukimbangu. Nde na bongo tobandi banso tozali bana ya Kongo, tozali baindo, tozali bana ba Kongo ndenge tozali awa, mai oyo ezali koleka na mabele na biso ya Afilika, moko azali mopaya te, oyo pe ezali koleka na mabele na biso ya Kongo, tozali bapaya te. Mikakatano nyonso ezali kokanga biso mokolo na mokolo, oyo tozali kolukela ba solution, kasi solution ekeleve. Kasi lelo bako yanola biso bakopesa biso pole pote moto na moto azongisa makanisi koyeba bisika touti bipai tozali pe bipai tozali kokende pe koyeba lolenge kani oyo tokoki kosala pe tokoki kotambolela na kati ya mabele na biso na mboka na biso pote pasi oyo ezali kokanga biso mikakatano ezali kokanga biso ekoka kolibere biso ekoka kosila. Nde na yango ebongisamaki conférence débat ya mokolo mwa lelo oyo thème ezali bongo la paix au Congo avant les élections. Kimia na mabele na mboka Congo yambo ya maponami. Na yango ezali bongo mokonzi ya bangunza ako expose te na sima na yango tokotuna mituna na maenyoso oyo tomoni ete ezali kotungisa bomoi na biso po ete tozwa biyano na mokolo mwa lelo. Nde na yango yambo tobanda manaka na biso kosenga na mokonzi ya bangunza fumukusu kia munzala panda na ngola soki bakoki kotia biso na losambo po ete nyonso ekoleka na kimia ebandeli mpe suka na biso. mingi na bandeko banso bana ya territoire ya Sekebanja mingi penza commune ya Kinzaumbote elongo mpe na bangunza banso bozali na biso elongo matondo mingi na bakonzi baza kotala eteni oyo ezala na eteni ya politique, civile, militaire, pe bongo batali bokengi, to pe bongo sécurité na biso. Matondo mingi na biso banso nde bongo na banso toza na bango elongo awa pe bongo baza kolanda biso na nzela ya elobeli. Nde tozongisi nanu banso tozongiseli bino matondo mpe totombeli bino boyei bolamu matondo mingi kasi yambo tobanda masolo na biso tokisa nanu matondo na mokelo ya bikelamu biso po tapesi biso pema mpe ntango po ete tokoka kosolola masolo maye nde bongo banso tosambela totondi bino botondi tata mokelo ya bikelamu biso bino bomizalelaka bozali mpe bongo bokozala wana mongongo ya ngai wa bino nkusu kiambu nzala mpanda na ngola ntango tozali kozonga na kati ya bolingo na biso nde wana na etinda na bino elingisamaki ete mokolo mwa lelo tokoka
esika bofungola bongo ya bana na bino bakoka koyeba malako na bino bayeba maemanse bino bobongisi mpona bomoi na bango pamba te bana bato baza komikuya pasi oyo ekokumba biso wapi pasi oyo ekosilela biso mokolo tani nzambe tata mokeli ya bikelamu biso oyebi biso to mpe oyebi biso te po ete minioko milekeli biso nde bongo bino boyanolaka ntango nyonso ete lokola bino moko bokelaka biso boyebi biso malamu kasi mbala mosusu biso tokoyebaka te nde bongo bolingaki ete na mokolo mwa lelo ezala libaku mpona bana ya eteni ya kinzaumbu ete koyoka lisusu malako mabino na ntango mpona koyeba mai tosengeli kosala nde bongo ebandeli kino suka ezala bobele na se ya bokambelwa bino na maloba lokola mpe bongo na boyoki mpe bongo na kosalela kimia na bino ekamba biso na nguya ye bosili kokanisela biso nde bongo tozongiseli bino matondo matondo mingi bapapa bamama bilenge solo mpenza ebongaki mbala mosusu tosolola ata na kikongo ya leta kasi mukezona ya uve sa muti kikongo ya leta ya vwandaka ya mundele tokokaki mpe kosolola na kibwala elingei kozala malamu kasi lokola tosangani na bikolo mosusu yango wana na ndingisa mpe na nzela na bino malamu tosolola na lingala po ete moko na moko aza na pete ya koyoka nesika ete moninga ayebisaka ye nesika boye balobi boye nesika boye balobi boye tokolikia toyokani matondo mingi lelo ezali libaku ya bana ya kinzaumbu ete toyei awa mpona kosolola na bino mayematali bomoi na biso ya solo na eleko oyo benda eza na kati na mboka toyebi te eza nini mindele balobi communauté internationale alobi e bapolitisien mpe kuna bango balobi moto na moto akopesa dati na ye oyo kuna azongisi boye bamanda esili manda ezali nini na nini na nini na nini kobendana ezali ntango kutu tozoya tokomi mwa liboso kuna toyoki mboka ça ne va pas mais soki totuni bambwa na basoso ya kinzaumbu ete bakoyebisa biso te biso na mboka na biso epai na biso bambwa na basoso na bamabata na bantaba na bameme kimia eza na kaka kote na bino bato nde kuna esika mindende ezali bino nde bato bozoyokana te bino nde bato bokomi na benda na bino boyebi te esika bokomi na epai tozokende yango wana tata mama ndeko zala très attentif pamba te bomoi eza yo moto ozolela pasi yo moto ozolela mikakatano kasi nzambe te me nzoka nzambe azwa précaution nyonso mpo na yo mutu apesa yo bakapasité nyonso apesa yo bamayele nyonso apesa yo mpe lolenge oyo ya kovivre na yango wana solution ya mikakatano na biso ekozalaka na maboko na ye tokolikia soki nzambe asalaki linyoko mpo toliaka epesa biso nzoto makasi etonga nzoto na biso apesaki biso mpe mayele ya kobongola linyoko wana ekoma fufu ekoma kwanga ekoma oyo nyonso tokomisaka mayele wana ewutaki epai ya nzambe mpo ye nzambe moto alakisaki biso mabombami eza na kati ya linyoko soki na kati ya mbila otali mbila boye na misu aza na mafuta te kasi nzambe alobi mafuta eza na kati alakisi yo apesi yo mayele alobi tokisa soki otokisi okomona mafuta eza na kati ya mbila
e mafuta no kosalela yango nini nzambe susu kaka ye moko alakisi yo mpo mokili ye moko moto akeli yango ati mabombami nyonso ekozala inconcevable te ekoki kondimama te nzambe asali coltan asali cuivre asali fer asali uranium asali biloko nyonso tobengi baminere mabanga talo asali banzete asali banyama asali biloko nyonso atieli biso yango bongo alongola biso mayele ekoma biloko ya kotala bongo apesi mayele na bato mosusu mpo bayaka kosalela yango te yango wana na conception mingi ya bato mwindo lelo ezali soki mundele aza te oyebi ke soki mundele aza te biso tokosuka wapi soki mundele aza te me ntango totangi na kelasi mundele ayaki na periode na ye histoire elobeli biso ke mundele ayaki na 1482 adécouvrir embouchure ya fleuve Congo mpe akoti nsima nango ya kokota tokomi na esclavagisme oyo batekaka biso nsima nango colonisation après toréclame baindépendance mais sikoyo avant ye mundele aya tozalaki kovivre to tozalaki kovivre te mais tozalaki kovivre bana bazala kobotama mabale ezala kosalema bato bazalaki kolamba bazalaki kosala nyonso mais sikoyo ekomi lokola vie ya mutu mundu sans mundele vie eza te erreur ya makasi nde yango wana ebongi olobaki soki nzambe aza te nde vie eza te lokola bateke soki mundele aza te vie eza te bomoi no eza na maboko ya mundele te parce que lelo soki telobi tokolia na biso bafruite te na bamayonnaise me toza na kwanga na biso toza na kindungu na biso toza na mwamba na biso toza na bavoka na biso tokovivre soki ono omoni baspirine awa soki ezoya lisusu te me soki aspirine ezoya te banzete oyo esilisaka maladi ezali te ezali voilà tata ndeko tolingi tosolola autour ya vie na biso parce que ebele boyebeli biso bangunza bobengaka biso baeglise de noir ye moko oza moto mwindo lisusu ozoloba bato ya église de noir sikoyo yo toyebi te soki oza nani kasi nzoka le fait kaka ya koloba ke baza bato ya église de noir ebongaki oloba bato ya baeglise na biso mponi oza moto mwindo mundele nde moto akoloba bato ya église de noir bato ya bayindo wana matondo mingi kasi nyonso wana eza na likambo nango lelo toye tosolola na bino pamba te eloko ezonyokola biso toyebi te epai touti esika tokomi nde yango ezozangisa biso mpe koyeba epai tozokende periode oyo tozali contrairement na ndenge bato bazokanisa te periode oyo eza mabe nzoka periode oyo eza malamu makasi mpo na biso ezali periode ya koprofite makasi mpo na biso soki oyebi periode oyo tozali okosepela makasi olobi nzambe merci nzoka periode eza malamu pasi eleki dollar eza na 155 moko te na lingomba na ye azolela yango na 80 to na 90 biso nyonso 155 nawe ozala na lingomba osambelaka yezu osambelaka na nzela ya mahome osambelaka na boyindo ozala moto ya majorité moto opposition ozala mobeti bale ozala secteur informel biso nyonso 155 baimpose biso 155 ekomaki na 170 moko te akoloba teno bato ya majorité baza kolela yango lokola bango baa na pouvoir baza kolela na 90 bato ya opposition lokola mundele azobengaka bango kuna ye ayebisi bango balelaka swati na 40 to na 30 soki oke na poto ole kuna soki oye awa
ezalaki 170 lelo 155 yango wana bandeko na nga toyeba ete oyo tozovivre lelo euti na nini histoire na biso bomoi na biso tozalaka kala libre nsima na yango tokoti na esclavagisme mindele baye baesclavagize biso bateki biso lokola banyama toke na Amérique et na Amérique toyebango malamu ke mindele bake kosala bakoloni na Amérique basali baeta na Amérique en fonction bakaboli mabele ya Amérique na posa na bango mindele ya poto nsima na yango bandeko na bango ya bamindele oyo basenrichir na mosala oyo baesclave noir basaleli bango ntango bamoni sikoyo te bamati alors bakati relation na Europe basengi indépendance na bango le 4 juillet wana ntango bango basengi indépendance eza barule bandeko na bango ya Europe balobi o mais biso tozala bino babi te tokati relation bango mpe balobi bon ça va bake na Berlin bayokani bakaboli sikoyo mabele ya Afrique en fonction ya bango batikalaki na mikili ya poto soki botali bokomona même nombre ya baétat eza na États-Unis même nombre ya baétat na Afrique donc à partir ya conférence de Berlin mabele ya Afrique bakabola yango na bamindele alors parti oyo babengaka Congo ekomaki propriété privée ya Léopold II roi ya babelge baportugais bazwaki Angola Mozambique bamboka mosusu bafrançais bazwi biteni nde tokoti na phase ya colonisation alors ntango tokomi na phase ya colonisation soki bozososola malamu na Berlin bakabola batu te me bakabola mabele elingi koloba ete mabele na biso nde elongwaki kozala na maboko na biso ekomi mabele ya bamindele etango ekomi mabele ya bamindele le sol et le sous-sol appartient à l'état indépendant du Congo propriété privée ya Léopold II ezala nyama ezala mai ezala mbisi nyonso na bato bakomi ya Léopold II alors na 1908 Léopold II céda son Congo à la Belgique donc azwi kitunga na ye wana azwi ndako na ye wana azwi mabele na ye wana apesi yango na Belgique donc biso sikoyo tokomi kodépendre na babelge tolongwe état indépendant du Congo tokomi colonie belge nde bakomi kobenga Congo belge donc Congo ya babelge bosimba yango malamu mundele ayaki awa mpona baintere na ye nyonso oyo mundele asalaka awa eza mpona baintere na ye me eloko elingisaki ke esclavagisme esalema eza conventionnel elingi koloba boye sur le plan spirituel justice ya nzambe soki osali mabe okopikola mabe soki osali malamu okopikola mpe malamu biso baancien égyptien biso bayindo baancien égyptien biso bato tokolonizaki mpe toesclavagizaki mindele nsima ya koesclavagize bango ntango na bango ekokaki bakei basala na bowumbu epai na biso 430 ans okotanga yango na mokanda exode ekomama na bible oyo biso na bino tokomi te oyo bango moko bakomaki mpe bayebi biso séjour na bango na Égypte ezalaki 430 ans alors na convention biso fo tofuta bango niongo wana ya 430 ans etango 430 ans ekoki esengaki sikoyo nzambe kolo justice atinda oyo akoya koyebisa biso ke bo bino bayindo na bamindele niongo esili mindele bozonga epai na bino mpo niongo esili biso mpe tobanda vi na biso ya
libre ya bonsomi. Mais avant, ce que j'ai calculé, c'est que Zali, kamata 430 ans, période de côté qui na esclavagisme, Rose Ngankou azwaki baptême na 1491, et ce que j'ai 430 ans, au tien 491, au commun de Copeso 1921. Alors, na histoire ya bayi de 1921, Zolobani. Mais ça me colonne, ça période de Fumukimbango Yaki 1921. Ce que mon délai attend ici sur la classe, na côté le Mayamfumukimbango, plus de 37 000 familles na déportation. Et c'est événement mounene na kati ya mboka, parce que pour nous déporter 37 000 familles, donc ça dit kambu mukete, ça dit kambu mounene. Mais dans l'histoire, j'ai facilité à Koyebisa Biso, Diego Kao, 1482, esclavagisme dans la période de Nangol, Kobanda 1506, Toye, conférence de Berlin, Stanley en 1887, Malamoko guerre 14-18, Olito Kota en 1921, ba sauté yango, Malamoko guerre à 40-45, à l'indépendance. Si vous avez tout bango, pourquoi vous sauté en 1921? Parce que ceux qui battent ici en beaucoup de makamane kaki na 1921. Na classe totanga na histoire na bisote totanga na histoire ba mindele. Yango ezo sala ke yo mutu mwindu bazotangisa yo. L'embouchure du fleuve Congo a été découverte par Diego Kao en 1482. Ce qui va tourner, l'embouchure du fleuve Congo a été découverte en quelle année et par qui? On va répondre en 1482 par Diego Kao. Non. Ça c'est pour les Blancs, pour les Bango, pour les Européens, et ça pour les Bissoté, pour les Bissot, les autochtones, les Kolo Mabele. Nde ba yebakiam. Ngai lelo za moko liboso na tamboli awa biso bobangunza na lobela bango te po bango ba mususi baya awa na kinza omvete ngana lekaka na ngai kaka. Mais ce qui lelo ngana découvrir tribu no yo lelo. Na bino pe bana kinza omvete bo découvrir na nka lelo. Eh! Bino bo vanda kawa. Bon ndenge nini mundela yebisa biso ta mbushi? Ye mutaye ko découvrir même pour na biso. Hein? C'est que tous ceux qui sont aveugles, tout le monde est en côté. Voilà. Donc, basoten bisa biso histoire na bango. Balobi na biso, bosimba kamalamu makambo tozo solola. Balobi, nos ancêtres vivaient de la cueillette, chasse, pêche, et ils se nourrissaient des racines. Si on va se faire croire que la cueillette est ba matonge, na ba mbuma makaku, na racine bimbiolongo, bon na pêche mbisi ça va, na chasse nyama. Mais bino lelo boza ko se nourrir na nini? Qui dit cueillette dit fruit. Ole paipai, ole manga, ole malala, eza cueillette. Donc bino pe boza vivre na cueillette ti lelo. Qui dit pêche dit poisson. Bien que vous continuez à vivre kaka na mbisi nebe bakoko ba vivaki. Qui dit chasse dit viande. Donc le nôtre aujourd'hui a misuni ya bandeke na banyama ndenge ka bakoko ba vivaki. Si ko plus grave ezani na racine. Si ko to bosani ke na classe to tanga ba sorte ya ba racine. Bongo linyo ko za racine te. Mbala aza racine te. Mais aza parmi ba racine bazobenga racine tuberculose. Eza ba tubercule. Yo banana no vivre lelo lia ka kimbiolongo. Siko ba koko nsole ba kakolia nyama ba kakolia wana kimbiolongo. Hein? Momoni ke wana batangisi biso ngona primaire tant toza bana mike. Mayele za ko fungwa te tant to komi mbala moko na seo pono kende na ba humanité omoni mbala moko civilisation mérovingienne. OK, ibo la mérové. OK, ibo Corse ainsi de suite. Parce que bayebi ke so batangisa ono kimukolo ko banda ko raisonner pe ko tuna malamu. Voilà école ezali instrument
oyo Mundele a utilisé pour la campagne na ye, oyo a utilisé pour former ba subordonné na ye bato bakosunga ye na musala na ye ya colonisation pe ya exploitation des noirs ya biso bayindo yango komona mutu mwindo a partir ya école amilingaka te mais alulaka plus Mundele aza ko se sous-estimer parce que Mundele a faire croire biso que tozalaki na état sauvage, état bestial, alors qu'en réalité tozalaki organisé parce que bakoko na biso bapelisa moto, bakoko na biso balamba mabende, bakoko na biso basala banjungu, bakoko na biso bazalaki mayele. Voilà bandeko na ngai touti l'esclavagisme. Quand vous avez abolition et esclavagisme, etikala kosalema te. Exportation des noirs vers l'Amérique, yangone mutezalaki aboli parce que yo za déjà na ba noir na yo kuna, oza déjà na batu na yo kuna. Okoki lisusu kozwa batu ya wate o mema kuna pa na yo, yo se servir na ba kuna. Mais statut oyo ya ba noir, ba yindo bazaki na Amérique, na statut ya ba yindo bazali awa batikalaki na Afrique, bango nyonso statut kaka moko, subordonné ya Mundele. Alors, tokoti na colonisation, lutte ezalaki, bayaki pavita babundaki, pour la indépendance na biso. Indépendance elingi ba récupération ya mabele. Indépendance elingi koloba tozala libre. Poto mikamba biso moko. Mundele ayebi biso malamu. Lokola azalaki ko esclavagiser biso, lokola coloniser biso, ayebi parcours na biso malamu. Na programme ya mokili, po mokili ezotambola bandeko na ngai. Soki bowumbe yaki, eza na ntango nango ekosila. Me mokili ekomi na esika nini lelo? Eloko ezosala pasi na bayindo, ezali kozanga koyeba esika tokomi. Mindele bakomi na esika nini? Baasiatiki bakomi na esika nini? Biso pe tokomi na esika nini? Mindele bakomi na période ya apocalypse. Mais eza ya biso te, apocalypse na bango, eza ya bango. Pamba te, tangu totandi 430 ans wana, Mundele akorenie sur ba noir 43 reines. Zala attentif, tango zoyoka. Simbabik noté. 43 reines aux États-Unis parce que 430 ans, Mundele maître, Mutumundu esclave. Ce que j'ai 430, l'ongoli 0, okotikala na 43. Et okotanga aux États-Unis, le premier président des États-Unis, George Washington. Le 43e président des États-Unis, George W. Donc W. Et Zongi, code, ya Washington, et côté siko na Walter, Belimbisi, Bush, B, qui dit B, double. Alors, après George Bush, nani aye Barack Obama. Barack Obama aye na mwasi ya mwindu. Siko maison blanche construit par les noirs pour les blancs. Esclave ya lobby. Aye kovanda na trône ya États-Unis na période ya 44e président. Soki esclave avandi na kiti ya bokonzi ya yo maître, bokonzi na yo komini. Zéro, parce que lelo yo mwasi na kati ya ndako oza na boyi na yo. Donc yo za patron na ye ofutaka ye. Mokolo moko yo kuti alali na mbeto na yo na mobali na yo. Azo continuer kozala boyi na yo to ngalano esili. Ngalano esili. Le fait ya Michelle Obama, mwindu, esclave, lobby, avandi na trône
ya États-Unis ezalaki fin ya reine ya États-Unis. Et après viendra le chaos, ekoya chute, ekoya apocalypse, ekoya kosila ya reine na bango. Signe de temps, preuve yangwana. Au même moment, kuna ezosala bongo, na côté spirituel, pe ezokende kaka bongo. Yango pe sali na côté spirituel, Pape Benoît XVI a démissionné, Pape François a un nombre de Aza quantième François 000. Bon noté yango malamu. Pour une importance. Alors, lelo tozali na 2017 ezali centenaire ya 1917. Makambo nini elekaki na 1917. Na 1917 na Fatima na Portugal. Marie amonanaki na bana misato. François, Lucie na Jacinthe. Ayebisi bango boye. Message bokende boyebisa kire ya paroisse na bino. Botinda yango na Vatican. Message wana ezoloba. Bayebozo konza. Dans 3 ans mokonzi na bango azoya. Esengeli bo libere bango. Soki bakobakisa 40 ans ya traversée ya désert vers les années 60, il faut bakoma libre. Voilà, message kena na Vatican, babomba yango, batangaka, me baligi kolobela yango te. Na 1980, Pape Jean-Paul II, tango akoti na bokonzi, atangi yango, aye awa na Congo, na bozongi na ye, akomi na Kenya, alobi Dieu est noir. Le Christ est africain, l'Africain doit chercher son authenticité. Babeta et Massas. Balingei koboma ye. Alors, si on décide à te komi potoye babandeko nangai ke événement ya 1921, pona nini mindele baboya ki yango, tina na yango ezaboye. Ndeko nangai moko mwana kinza umbota ya. Mwana ya kinza umvote. Toyoka mindele balobi nini. Yola te sine mfumukimbango. Te tolingi mwana kinza mvote yola te sine mfumukimbango te. Pone za la trikete. Tona pose ya masoro pole pole. Okene yango. Ok. Wapi mwana kinza mvote yaka tata. Bon. Maye ndeko na biso akotanga. Ezali maye malekaka na libala moko elekaki na poto na Bruxelles ya mama Kamampasiko azalaki kosambela na église kimbangiste. Makambo malekaka kuna nde bongo pasteur Kodia ya église kimbangiste atindelaki yango direction ya église kimbangiste oyo bapibliaka yango na Le Soleil apparaîtra. Makambo neleka le 27 février 1997. Ndekone biso tangela biso yango. Merci beaucoup. Les propos du curé Jean-Marie Van Impe lors de l'événement du 27 février 1997 à Bruxelles. Lors de l'événement du 27 février 1997 à Bruxelles. Ok. Le constat et colère du curé Jean-Marie Van Impe à la cérémonie de mariage de Maman Kamampasiko à Bruxelles peut aussi nous inspirer à bien comprendre notre responsabilité à travers le monde. Après le triste constat de la cérémonie de mariage qui s'est soldée par la violence, le vandalisme
et la profanation orchestrée par certains fidèles kimbanguistes, le curé de la dite paroisse Jean-Marie Van Impé demanda à voir un responsable kimbanguiste en présence du concierge de la paroisse. Ayant constaté les dégâts, le curé amer et consterné se lança dans ce long et dur réquisitoire. Regardez ce que vous avez fait. C'est triste. Avec cela, vous vous dites kimbanguiste. Non, j'ai connu votre chef spirituel. On s'était retrouvés un jour ensemble au palais royal. C'était un homme d'une autre nature. Ce que vous avez fait là ne reflète aucunement sa façon d'être. Avec ce que vous avez fait là, vous ne pouvez pas vous revendiquer de Kimbangu. On voit bien que vous ne le connaissez pas. Kimbangu était un nom violent. Nous l'avons bien connu puisque nous l'avons suivi depuis 1921 jusqu'à sa mort. Nous avons beaucoup de documents sur lui. Vous savez, il était jeune et beau. Il portait un ruban blanc autour de sa tête. On a des photos de lui. Tant que vous allez le méconnaître, sachez-le que l'Afrique ne s'en sortira pas. Ce n'était pas un homme ordinaire, c'est un envoyé divin qui est venu spécialement pour sauver notre race, votre race. Le kimbanguisme n'est pas une petite religion. C'est une des grandes religions du monde qui s'inscrit dans les grands courants de pensée. C'est une religion au même titre que l'islam, le judaïsme et le bouddhisme. Cette Bible que vous lisez n'est pas la vôtre. Vous venez nous apprendre le christianisme, mais c'est nous qui vous l'avons apporté. Nous voulons apprendre le kimbanguisme. Vous croyez que vous êtes là pour jouer la fanfare? Vous croyez que nous ne savons rien de tout ce qui se passe chez vous? Nous vous suivons de près. Nous savons que vous priez à Jet et d'autres sont Laken, Isken. Vous êtes incapables de vous unir. Le kimbanguisme est une grande religion. Vous devriez déjà avoir des places à vous. Dommage. Vous n'avez encore rien compris. Mais tout ce qui se passe actuellement au monde, la montée du chômage, la crise de la société, la crise de la foi, Kimbangu a tout prédit. Vous avez, je crois qu'ils avaient écrit, vous savez. Vous savez qu'il avait prédit la guerre mondiale. En 1940, nous sommes allés voir son fils à Boma pour cela. Il a prédit beaucoup de choses pour l'Afrique. Aujourd'hui, vous parlez de démocratie. Les uns sont pour Kabila, les autres pour Tshisekedi. Que signifie le mot démocratie en Kikongo ou en votre langue maternelle? Vous ne connaissez pas votre histoire. Est-ce que vous savez qu'il y a 7 de vos ancêtres qui sont exposés à Terroussen, Tervuren, ici en Belgique depuis 1897? Sans connaissance de votre histoire, vous ne pouvez rien faire. Vous ne connaissez pas beaucoup de choses de votre propre église. Dites à vos anciens de vous en parler. Nous avons remis les cahiers de Finangani et certains documents à votre chef spirituel. Vous devez vous en imprégner. Le monde vous attend. Vous devez connaître votre histoire. Regardez-nous. Pourquoi la publication s'oppose à des manuscrits de la mer morte sur les Esséniens? Eh bien, parce que le jour que cela sera publié, il s'en sera fini du christianisme. Nous repartirons
tous vers le judaïsme. Vous êtes la clé de l'Afrique. Elle ne pourra pas se développer si vous vous écartez de Simon Fumukimbangu. Est-ce que vous savez que le jour où vous allez vous organiser, demander réparation et dédommagement à la Belgique pour les services endurés par vos ancêtres, la Belgique va débloquer beaucoup d'argent. Avec cette somme, vous pourrez bâtir tout le Bas-Congo. C'est dommage. Regardez, n'est-ce pas profaner un lieu de culte saint? Le curé Jean-Marie a pleuré et c'est lui qui a commencé à tout nettoyer. In extenso, le soleil apparaîtra. Réflexion volume 1, page 10 à 11, édition Kimbangiste. Maxon Domingue. Bozala kaka nanu wana. Bolandi to pe tolandi malamu botangi ndeko na biso tangi alobi Mfumukimbangu azalaki un non violent. Parmi ba caractère oyo ye curé catholique alobelaki. Alobi ce n'était pas un homme ordinaire. Mais c'était un envoyé divin qui est venu spécialement pour sauver votre race. Sans connaissance de votre histoire, vous ne pouvez rien. Wana mundele mutazoloba. Catholique, curé, azolimbola. Alors vous êtes la clé. L'Afrique ne pourra se développer si vous vous écartez de Mfumukimbangu. Nous le connaissons bien, car nous l'avons suivi depuis 1921 jusqu'à sa mort. Donc, il dit que le Mundele, Alandeli Mfumukimbangu, Kobanda. 1921, Timo Kolazonga qui n'a mokili ya molimo. Nous avons beaucoup de documents sur lui. Donc, Mundele, azana confiance ya ba prophétie ya Mfumukimbangu oyo bino bayindo bino moko bozo négliger. Mundele azana ba prophétie ya Mfumukimbangu alobi boye. Il a prophétisé beaucoup de choses. Il a profité de la guerre mondiale. Nous sommes allés voir son fils à Boma pour cela. La montée du chômage, crise de la société. Kimbangu a tout prédit. Donc, Mundele aza ko vivre ba prophétie en Mfumukimbangu epai na biso bayindo ayebi ba période biso bayindo tozo traverser selon ba prophétie en Mfumukimbangu mais alingi te toyeba yango nde aza ko embrouiller biso. Alors alobi les jours où vous allez vous organiser parce que vous êtes incapable de vous unir mais incapacité ya kosangana na biso ezowuta wapi pona nini tosangana kate pona nini tozana pasi. En 1997, alobi, l'Afrique ne s'en sortira pas si vous vous écartez de Mfumukimbangu. C'est que tout ça bloqué quelque part. Pour s'en sortir, il faut s'imprégner dans la prophétie de Mfumukimbangu. Il y a Mbanza Sanda, il y a 1944. Mais tout à l'année, nous sommes bloqués. Parce que nous sommes blocage ezawat, mikakatano ezawat. Matondo mingi ndeko na biso, tangela biso, charte de l'impérialisme. Mayemindele babongisa, pona biso, to sengeli to zalela, ndenge nini na bomo na biso. Matondo. Charte de l'impérialisme. La commission constitutionnelle ayant siégé dans une capitale du monde du 18 juin au 3 juillet 1888, a proposé ce qui suit. Tous les impérialistes du monde, par référendum constitutionnel organisé le 25 août 1888, ont adopté. Préambule. Proclamant notre adhésion à la charte de l'impérialisme et à la déclaration universelle des droits de l'impérialisme. Soucieux de maintenir les pays du tiers-monde dans la misère,
la division, les guerres, la confusion et l'anarchie, affirmant notre détermination politique, économique, sociale et culturelle de nos pays en vue de mieux les exploiter et les piller. Nous, impérialistes du monde, inconscients de nos responsabilités devant Dieu, déclarons solennellement adopté par la présente charte. Titre 1, section 1, des dispositions générales. Article 1er. Aucun pays du tiers-monde ne peut constituer son État souverain. Article 2. Tous les pays du tiers-monde sont divisibles et leurs frontières déplaçables selon notre volonté. Article 3. Notre devise. Diviser pour mieux régner, conquérir, exploiter et piller pour remplir nos banques, pour faire d'elles les plus puissantes du monde. Article 4. Tout pouvoir dans les pays du tiers-monde émane de nous qui l'exerçons par pression sur leurs dirigeants qui ne sont que nos marionnettes. Aucun organisme du tiers-monde ne peut s'en attribuer l'exercice. Article 5. Tous les dictateurs du tiers-monde doivent forcément placer leur argent dans nos banques pour la sécurité de nos intérêts. Cet argent servira de dons et crédits accordés par nous comme assistance au développement. Section 2 du régime politique. Article 6. Seul un gouvernement établi par nous est légal et démocratique. Tout autre gouvernement non issu de nous est illégal et dictatorial, quelle que soit sa forme. Article 7. Tout gouvernement qui oppose la moindre résistance à nos injonctions perd par le fait même sa légalité. Section 3. Des traités et accords. Article 8. On ne négocie pas les accords avec les pays du tiers-monde. On leur impose ce qu'on veut. Article 9. Tout accord conclu avec un autre pays ou une association sans passer par nous est nul et de nul effet. Titre 2. Des droits fondamentaux. Article 10. Là où il y a nos intérêts, les pays du tiers-monde n'ont pas de droits. Dans les pays du tiers-monde, nos intérêts passent avant la loi. Article 11. Les pays du tiers-monde n'ont pas d'opinion, ils subissent notre loi. Article 12. On ne parle pas de génocide ou des massacres là où nos intérêts sont garantis, même si le nombre de victimes est très important. Article 13. D'autres pays n'ont ni culture, ni civilisation, sans se référer au nôtre. Article 14. La liberté d'expression et la liberté d'association n'ont de sens que dans les pays où les dirigeants s'opposent à nous. Titre 3. Des finances publiques. Article 15. Dans les pays du tiers-monde, nul n'a le droit de mettre dans leur banque un montant dépassant 2 millions de monnaies. Lorsque le montant dépasse 2 millions de monnaies, on le dépose dans une de nos banques pour que le bénéfice retourne au tiers-monde sous forme de prêts ou d'aides économiques en espèces ou en nature. Article 16. N'auront droit à l'aide précitée que les pays dont les dirigeants font une soumission totale à nous. Derrière.
4 de la révision de la charte, article 17. L'initiative de la révision de la charte appartient concurremment aux impérialistes unis et de OTAN. Article 18. La charte relative à l'exploitation des pays de tiers-monde pendant la période de la guerre froide est abrogée. Article 19. La présente charte entre en vigueur le jour de sa promulgation. Fait à Washington le 25 août 1888, date de réactualisation le 30 août 1998. Pour les ISA, M. Jefferson C.W. Pour les Royaumes-Unis, M. Roberton Tiff. Pour la France, M. André-Louis Voleur. Telex confidentiel 244. Mot de la clôture. Chers lecteurs, qu'est-ce que vous avez compris? Bon, on a écrit mot compris. Oui. Je précise un document au Kabola. Ok. Matondo mingi bandeko. Mindele basangani. Matondo. Bokoyi kokende kobanda. Ponde ko mosusu akoya kokoba kotanga. Ce qui te l'a dit, madame, la charte de l'impérialisme, Mindele Balobi, aucun pays du tiers-monde est souverain. Donc, indépendance est athée. Basangani peut maintenir biso na misère, na ba division, na ba désordre, na ba guerre. Donc, na nyuso mabe, de ba guerre nyuso tozomona en Afrique, eza bango. Division nyonso eza bango. Baza kosala par tous les moyens. Misolo evandaka na baafrike te, kasi misolo evanda na mikili ya poto. Badirigant fo batia kaka bambongo na poto, alors fo bango bacreye bainsécurité politique, pe bongo na bongo na bongo. Soki lelo, tozomona badirigant na biso batiaka bambongo na poto na Afrique awa. Donc esengeli te comprendre malamu ke ezali makanisi ya mabe eza quelque part. Mais tokobima na pasi ndenge nini? Po tobima na pasi, il faut tozonga na bafait historique na badonnées spirituelles. Parce que Nzambe oyo asalaki biso, ye nde moto azali na centre ya nyonso. Alors, mindele na position toza nango biso na bango lelo. Mindele biso na bango, c'est vrai baza na mandoki, baza na nyonso, oyo bango baza na yango. Baza kolinga ko maintenir biso toujours na kati ya pauvreté, na kati ya misère, na kati ya mikakatano nyonso tozali na yango. Kasi poto s'en sortir. Mundele kaka susu ye moko alobi, il faut to se référer na Mfumukimbangu. Soki totoyi siko na ba prophétie ya Mfumukimbangu, poto yeba période tozali ezali période nini? Poto yeba makambo nini oyo tosengeli kosala, bandeko na ngai toza kosolola. Mindele balingi ba maintenir biso l'esclavagisme na néocolonialisme. Siko eloko nini elekaki? Tant to réclamer ba indépendance. Le 4 janvier pona biso na Congo, to sengi indépendance, indépendance wana ekeko aboutir dans le 30 juin 1960. Donc le 30 juin 1960, ezalaki mokolo oyo Belgique andimi que Congo est comme État libre, accéder na souveraineté na ye. Lelo 57 ans, ce qui est une charte de l'impérialisme, nanu te tozali libre. Kire Jean-Marie Vané balobi tokozwa mbongo epai ya Belgique. Tokozwa mbongo epai ya Belgique
mokolo biso tokosorganize yambo nanu avant organisation po toyokana parce que tozali awa eza likambo ya bomoko mpona mboka na biso mpe mpona bomoi na biso mpona nini ezosenga biso kimia mundele kire Jean-Marie Vanep alobi le jour où vous allez vous organiser. Est-ce que bato bakoki s'organiser na guerre? Te. Bato bakoki s'organiser na koswana? Te. Bato ba s'organiser ka ba dialogue ka ba vandi, ba analyser ba manueli, ba tali ba lobi bon to uti wapi. Toza konyo koma. Pas ezo uta wapi. To découvrir que pas na biso ezo uta na charte de l'impérialisme. Alors tant que pas ezo uta na charte de l'impérialisme, nini tosengeli tosala eloko tosengeli tosala yango oyo le 30 juin tosengaka indépendance mindele bandimaki eza lokola tata na bino aza na lopango asigné contrat na moto contrat ya 50 ans. Et après, tata na bino akufi atiki document basinaki contrat wana. Et après 75 ans, dans le temps ekoki 75 ans, bino boko découvrir document wana. Que ba locataire wana bafutela ke pa ya tata oyo asinaka contrat na tata na bino. Moto wana a violé accord na contrat basigné na papa ezali ya plus ou moins 25 ans. Plus ou moins 25 ans. Bokwei na document wana. Boyebi siko ete mbele na bandako. Na nyonso atongaki na lopango, ye mutu atongaki na ye. Me fozonga ezala ya bino. Bino bo banda kozwa bambongo ba locataire. Bino bo banda kozwa mbongo ya exploitation lopango a violé yango 25 ans. Toko likia eloko aliboso bokosala bokokende komona ye po bolakisa ye contrat wana bolobi na ye mbuta muntu oyebi document oyo ye alobi wi nazo reconnaître yango me oyebi ke esukaki na 50 ans esukaki na 50 ans. Ok, alors le 25 ans ezali likolo eza nini mais eza niongo soki andimi boyokani bosali lisusu mikanda mosusu ndenge akofutela niongo wana parce que faut dédommager bino et soki andimi te nde boke komona l'état. Alors biso na bamindele 57 ans après yango wana mpumuki mbangu aza malamu asosolisi biso ete lokola tozokende na centenaire ya 1921 oyo ye ayaka ye ntango ye ayaka bomba ezalaki lisusu te ntango ye ayaki nyonso ebombamaki ebimaki libanda ye ayaki mpo na indépendance bayindo bazwa indépendance kobanda na Congo ebandeli na Congo central yo mwana Congo central mpumuki mbango abotami na mabele na yo lumière ebandi na mabele na yo mpo nomemango partout mais bapremier dirigeant na biso basalaki erreur ya monene ba politicien na biso basalaki faute pamba te 11 jours seulement bandimi na bokambemi ya babelge mpo basala sécession katangaise basala sécession kasayenne tolongwe na esprit ya indépendance toke na baguerre tribale baluba contre baluluwa barébellion par-ci par-là donc mutu mundu amoni sikoyo ete alors abenga malamu mundele ya kointervenir ezalaki plan ya mundele mpona koloba ke soi-disant toza ba incapable ya kose diriger ya komikamba nde voilà atieli biso mobulu nyonso yatielaki biso bapoliticien bandimi koservir mindele batrahir peuple yango esali te lelo Mpumuki mbangu alobi faut tozonga na case ya départ ya le 30 juin 1960 yango wana basalaki nyonso mpona kozwa document oyo ezali moko ya bafeuille eza na kati ya livre d'or oyo basignaka le 30 juin 1960 ndeko moko ya kotanga
boponi kaka ye asilisa mosala na ye matondo. Déclaration conjointe des gouvernements congolais et belges. Le Congo accède ce jour en plein accord et amitié avec la Belgique à l'indépendance et à la souveraineté internationale. Léopoldville, le 30 juin 1960. Déclaration conjointe des gouvernements congolais et belges. Le Congo accède ce jour en plein accord et amitié avec la Belgique à l'indépendance et à la souveraineté internationale. Léopoldville, le 30 juin 1960. Le Premier ministre de Belgique, le Premier ministre du Congo, les ministres des Affaires étrangères de Belgique, les ministres des Affaires étrangères du Congo. Wana omoni ba signature na bango. Oui. Oyo ba signaki bandimi que Congo accéder la souveraineté internationale. Oui. Accord signé entre la Belgique et le Congo. Le nom tango oyo Belgique parce que ce totangi na charte de l'impérialisme sika moko tangaki accord signé sans passer et pas ina bango eza nil peut tenir les faits. Président Nabiso a signé accord na ba chinois Belgique a tomboki. Est-ce que a respecté document oyo ya signé ki? Non. A violé yango. Omoni document oyo bana kinzaumvete ezali lobiko munene pona biso parce que ezali document juridique violé gravement par la Belgique. Et ceux qui bogobanga ba Belge bozo kanisa pona mandoki na bango na ngonga oyo te. Na ngonga oyo te parce que Europe doit à l'Afrique na période oyo kobanda na Congo. Ndenge toza kosolola na bino boye bandeko na ngai bolongola kobanga. Pamba te Belgique na Europe mobimba bayebi yango malamu makambo tozo solola na bino lelolo. Belgique na communauté internationale na bango impérialiste bayebi période tozali bomoni président na biso na période oyo ba situation politique na biso depuis président Kabila kota na bokonzi azana mikakatano makasi désordre politique ba guerre par-ci par-là ici là pona nini ici là kate désordre wana totanga na prophétie en Mfumukimbangu ilobi nini po mundele pa yebiango ndeko na biso tangela biso prophétie ya Mfumukimbangu ya 1944 bongo toloba pona nini toyebisi bino botika kobanga po topesa schéma oyoyo bayebisi biso. La prophétie du prophète Kimbangu sur l'avenir politique de la République démocratique du Congo, faite le 17 juin 1944 dans la prison d'Elisabethville. Le prophète Kimbangu, que les Congolais connaissent aujourd'hui par son nom et surtout à travers l'église kimbanguiste, fut un homme de Dieu. Plusieurs écrivains, surtout des Belges, ayant vécu ces miracles, ont fait des témoignages dans des livres relatant son ministère. Né le 12 septembre en Kamba, dans la province du Bas-Congo, Kimbangu est décédé le 12 octobre 1951 dans la prison d'Elisabethville, alors le Lubumbashi, où il fut depuis 1921, soit 30 ans de prison,
après un jugement sommaire du 3 octobre 1921 par le Conseil de guerre de Tisville, Mbanzangungu, que dirigeait le juge belge M. de Rossi. Devenu cuisinier de la prison, Kimbangu avait la liberté uniquement dans la prison et ne pouvait recevoir personne sans l'autorisation personnelle du gouvernement provincial du Katanga, Chaba. C'est dans ce cadre et avec la permission expresse de M. Lamborey, alors gouverneur provincial du Katanga, que Kimbangu avait reçu la visite de papa Kinsumba Jean, domestique du grand frère de M. Lamborey, en congé à Elisabethville, où il avait accompagné son patron. Papa Kinsumba, domestique, avait pendant ce jour été autorisé de rencontrer le prophète Kimbangu pendant 21 jours successifs à la prison de 16h à 18h sous la surveillance de 3 policiers dirigés par le premier sergent-major Timothée Kimbanzia. Au cours de leurs entretiens qui se déroulaient en langue kikongo, le prophète a prédit l'avenir du Congo belge, spécialement pour la période après l'indépendance. Parmi diverses révélations écrites par Papa Kinsumba, je vous propose celle que nous vivons et qui intéresse nos compatriotes qui s'agitent. La prophétie de Kimbangu comprend plusieurs points. Dans le premier, il donne la date de l'indépendance du Congo belge et dans la suite, il donne les caractéristiques des différentes sortes de chefs d'État qui dirigeront le Congo indépendant aujourd'hui, la République démocratique du Congo. Voici en résumé cette prophétie. 1. L'indépendance du Congo. En 1944, Kimbangu avait dit à Papa Kinsumba que le pays sera libre dans 16 ans. L'homme blanc abandonnera tous ses biens et rentrera chez lui. 2. Le premier chef d'État, il prédit que celui-ci sera un homme digne, modèle, exemplaire et respectable. Mais il ne finira pas son mandat et sera emprisonné. 3. Le deuxième chef d'État, il sera un grand voleur, destructeur et détourneur des biens publics. Sous son règne, les enfants seront dépravés. Ils ne respecteront pas leurs parents. L'économie du pays va sombrer. Il y aura beaucoup de voleurs dans le pays et le peuple sera plongé dans la misère noire. Ce président-là sera totalement rejeté par le peuple et sera chassé du pouvoir. 4. Le troisième chef, ce dernier ne fera pas longtemps au pouvoir. Sa mauvaise politique divisera le pays en plusieurs parties ou foyers de tension. La criminalité sera au rendez-vous. Il y aura beaucoup de voleurs et détourneurs de biens publics. Lui aussi, comme le second, sera rejeté par le peuple et chassé du pouvoir. 5. Le quatrième chef d'État, homme très calme et discipliné, il aura une tâche très difficile pour regrouper le pays et mettra fin au foyer de tension. Il sera aidé et aura beaucoup d'argent pour reconstruire le Congo qu'il dirigera avec probité. La sécurité sera garantie. Pendant son règne, le Congo sera prospère. Il n'y aura plus d'esclaves. Chacun découvrira ses véritables origines qu'il joindra immédiatement.
fidèle traducteur de Kikongo en français, Mpasimpiosa. Merci. Matondo mingi tokolikia soki tobandi na Kire Jean-Marie Vanem mundele alobi aza na confiance na baprofesi ya mfumuki mbangu maye ndeko na biso atangi mpo na 4e président oyo atangi mpo na 4e président profesi wana eza na maboko ya mundele balobi ke akozala mutu moko calme mais akozala na tâche moko très difficile mais suka akoparvenir mpona kosangisa bato kovanda esika moko na periode na ye akozwa misolo ya ebele mpona kodirige na yango mpe bongo na periode na ye esclave akozala te fo boretenir likambo moko ndenge bozoyokela yango esclave akozala te akozwa misolo ya ebele nzoka na periode oyo tozali kobanda 2002 ti ndenge tokomi na 2017 oyo mindele basengi bayindo 2 fois déjà pardon nzoka mutu soki asengi pardon aza na position de faiblesse ya liboso esalemi na 2007 na centenaire na Kinshasa mindele bautaki Grande-Bretagne bauti Belgique bauti Allemagne bayaki mpona kosenga pardon ya niamu ya lukuta wana parce que bayebaki ke danger ezoyela bango na 2013 na